minutes ange ya kukonfia kwa watu kote hasa kana kote timitelia ta azu kamera pa azu na kini ndio ba kutakunisha pa musika wako sana tu pa basi na sample kutoka nje na passport nini kwa campus. Moi, si je me connais les gens apa tukuta mama matea mingi toe barate e mayele poto za kango ezalisa pa peso mayele ya mokili. Mayele ya mokili na mayele ya mokili. Mayele ya mokili e bota magana mutu nyos. Kuna mtu mwana mke azwendo papa kwa mama kwa zanana. Mayele mokili etinda kabiso toenda kolea nyos. Kama mwana damba tunakie ozani amate. Ozani na hanzaba sepelaki na mayele oya mokili. Apesa kipo. Mayele mokili sasa mtu. Boko na bilanga elokolea wewe nine sekto sana mayele mokili. Meta mayele mokili epesa maposa nyonso ya mokili. Kamone bazana posa bazana mayele mokili pamba bazana posa kundumba posa masanga posa mabe nyonso wote mayele zala mayele ya mokili. Meta mayele nzambe ezali mayele nzambe eyaka na mabonde na kuyu. Mayele nzambe chanja kanatira mo. Komona tapa zo teya yo histoire nzambe histoire de felo histoire ko ko ba kusupa te ba za concentrer. Pona nini bazo yebise eloko oyo ayebi. Bazo lo belaye eloko oyo ayebi. Mais c'est le temps que tu as koyoka ndengwana. Ya meta baya kusapendenge pia kusambela. Kwete mayela nzambe eya katafera babunde. Eksaba priere makasi zamba zo peso mayele. Azo peso mayele. Mais la kate mayele kuzaba kumura kabati mususu atangi te. Mais makambo sala yo tango so ko kuna asala mayele ya nzambe. Omala kuswa tangi mukeka. Mais makambo sala so leka. Oba tangi mingi. Kwete mayele kunzambe ezaka plafond. Kama mwana nzambe asispandaka batu na yeko batinda nsubatanga te. Nzambe ngakatie batu obatinda kana mission bazo mayele mukili. Baza na mayele mukili. Kwete mayele nzambe pote makabomo tende de pa. Kama muto azana mission ya nzambe a partir de pote mane mwana mukili kutana résistance. Bana musu azana mwana mukili mazoko ya makamusu kozo bisa sore fane makamusu kutama ye la nzambe bote mena ye azokona. Deuxième instance bela nzambe yaka na kusambela na kuyuka. Pokotonde sabela mayele ya nzambe. Kamona makamusu kusala mwaye posa kusala mwaza sute kwende mayele lero komdo mayele mu mususu. Meza mayele nzambe tangu okomo kusambela loko liboso yaka mayele ya koza mabe kozo mwana. Deuxième discernement. Discernement na mayele kunzambe yaka na maboze. Pour discerner mabe na malama. Eza kapese ngene ikampeza na mtu. Kwa mingi omona mukolo me ta osuka tala makamosa ni mukolo kete. Kwa ni discernement kate mweza la azoro makamule kwa musaba kampo mais discernement et yetsa mu tsezo ka lokelete discernement et l'oblaga mu ka musala sa bien discernement donc so discernement pena malam discernement o seba ke kambo ona sokota e ko kugrana profiter ni kambo na sokota e ko kwesanga ni kambo sokota ko pesa ngali kambo ni kambo ona so sala so la nzela ona ko benefisa o discernement
Mais biloko nyonso na eyaka na mabondeli tina koyoka mingi. Pour mayele mokili nzambe apesaka mutu eko comme sur la voie c'était soki balakisho mayele ya nzambe te. Pote mayele ya nzambe yango ne kokontakilo pote saint esprit ezala kati na yo koyeba ndenge kotambula oyo bisika chono ko mingi babuka na ko ayite bisika chono mingi badinda na mabulu ko ayite bisika segeli achana meta mayele ko nzambe na discernement soki komi kati na yo eloko ebelaka saint esprit ekomi proche kamona bato mosusu ekisa mabondeli mingi ekisa kotanga mi bible saint esprit ekomaka proche yamona bato mosusu olali bovision bato mosusu balali molingo kobengana toki bato balali okomoloso nakakata ndako bato mosusu ndenge ozalaki yango te kote activation ya bapriere mais balobi kosambela mingi epesaka bato fulu ndenge bapasere mosuku na ndenge ekosambela ndenge epesaka fulu david aza kosambela 5 fois par jour mais bapriere ile kosambela ekobetakasaka oyeyareko david awumelaki mingi na mabondeli ya kosala eza kosala ya roi grâce na yango bato mosusu asokala ye akotaki plus na bonzambe 5 fois par jour biso mokopesa 67 Psaume 119, verset 164. Mais dans 5 fois par jour, nous sommes. Mais la prière, nous sommes dans la zaka. La prière, nous sommes dans la salle. Il y a des temps, il y a des temps, nous sommes là, on a côté la prière, nous sommes dans 45 ou 1 heure de temps. Mais si on a pendant 7 fois par jour, nous sommes dans le salle. Psaume 119, verset 164, totalement en français. Psaume 119. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Alléluia. Amen. Daniel, combien de fois? Daniel 3 fois. Vous l'avez. Et au David. Oh David. Mayele ya David yake na mabondeli. Sagesse ya David yake na kusambela. Komona. Mungu asambela mingi, Mungu ana mission nzamba bora kusoma mayele ya kuki. Nzamba bora nzamba. Mona kate mele mokili ba développement et yaka na nani kwa classe. Mona ba science akoti ba nzamba za shule. Akoma niveau contrôler nzamba. Munene nzamo bango kasi muntu pasambelaka bolingo sungaka eketaka mpe bakisaka mosusu première étape de vie nzambe yokani